merci na bato so bandaka Kinal Maleko, l'artiste complet, chef du groupe. Kaka Nina Sabino, 3 fois chef du groupe. Janifa Nina Sabino, Maramboyon, les Salabino Passi, mais je suis obligé de dire ça. Mon bal à 1m85, Banzila Minu, original, Baki Kamis et tout ça. Faut que le micro parce que je suis exaté. Merci, Bande Kouranga, Batu Bandaka, Masoula Mokili, Mealelo, Congo, KTV, et pourquoi pas, il y a Papi Gen, Tolobe la vie. Merci beaucoup, na Batu Bandaka. Émission Kitoko, na Pesi Mbote, na Mingi, na kati ya Bundes, Washington, grand pays d'Amérique, Washington, grand pays d'Amérique. Merci à tous les sur leur émission. Merci beaucoup, merci à Kams Badiama Alema, merci à Liba Mokonzi à Marseille pour Yol Bagare et Yokani. En tout cas, merci à soutien à Bino. Merci à couple qui toque Peter Kamba, le grand garçon, on a 4 Orléans. Molongani Irène Mamondele, éclairage Orléans. Merci à Bino pour soutenir l'émission. Et puis, merci à Bato Nous ou Badara brancher, coacher, partage l'émission, Bato appeler ça conseil pour la mission et Kitoko. Merci à tout le monde vraiment parce que vous avez vraiment derrière beaucoup melanga. Merci à justice binga merci à toi et merci à Fabio Lima depuis quelque part. Merci beaucoup. Bandeko masolo ya lelo ya mokili me ya lelo ezali bandeko na ngai bolimisa pona batan mais ça va batenza très difficile parce que je travaille na nga kosala mingi ba week-end d'émission parce que na ba journée ouvrable c'est un peu difficile mais ba benga Kinal Maleko ning tout le monde bien tout le monde ba mingi te il faut ça que émission beaucoup d'émissions na ba journée toute la semaine na bi donc bolimbisa bandeko na ngai ba fa na nga vous êtes toujours derrière ngai bokomela nga bobenga nga na mona ka vraiment ba soutien na bino na partage na bino et puis na ko benga na appel normal. Merci bandeko biso ya ka pona ba conseil il y a qu'on peut ça entre dans la bino parce que na bango bien je suis pas parfait nazali moto pe nazala masumu nazali pe moto yo na beta mabako mais bandeko soki to moni loko moko na kati ya réseaux sociaux to vidéo moko ezoko circuler to ezoko balader na ba réseaux sociaux to na ba porter ba bato to zala obligé ya ko lobela yango pour na kopesa conseil entre ngana bino to eba eloko nini to ko bana ko balansaka na ba Facebook eloko nini to ko bana ko salaka ko balansaka na kati ya ba réseaux sociaux to ebi bien que non mutu to ko mona porter benene na abonnement na ye mutu tout pour kala ezala que non mutu avant ça la bozo banaye akoko benga tango ba serment tango ba réseaux sociaux arrêté jamais ko benga cameraman a ben cameraman a sali bozo banaye ba filmer a foutre cameraman mbongo après ba c'est des bimi non. Mais les gens qui ont des réseaux sociaux, comment on soit capable de avoir un téléphone, à Tchenanda, à Bongisi, à Bandi Kostala, mission naïna, ma bena, ko finga, n'engue sur la ligne. Alors, Bandeko, n'a pas loba, sur la l'élément, il y a balancer pour la mission, n'a pas balancer. Tu as le premier élément, avant de décortiquer les mawana, tu as l'élément Oyo, Tolanda, et puis, tu as la régie. Toi va n'ento meka ko décortiquer ngana bino na banda ko na bino to landa premier élément Congo KTV, Kinal Maleko, Congo KTV, bilingi, s'abonner massivement. Bra! Merci, tout le monde. Premier élément, Bandeko, tout le monde. Je pense que vous avez besoin de Bandako na binote, vous avez besoin de Ndenge bino bolandi, nenga puna landi. Bandeko na ngai,
eza vidéo moko ezoko circuler beaucoup na ba WhatsApp, ezoko circuler beaucoup na ba réseaux sociaux, tout ça en général. Tout ce qu'on a libala na mariage, tout ce qu'on a mariage, ba marié ba balani, ce que peut eza muziki na bango, mutu ba sala fo eza bongo to yebite. Moi si na mobali ba balani, toujours on a bien que non, moi si ya mutu o ya bali, il y a les mariés, les concernés ya ba mariage, moi ça avant ni mon panzi, on tout ce qu'on a, mobali a telemi basi ya musique, je pense bien eza musique na ba salaka, tu eza coutume na bango, je ne sais pas. Bazo ya ko pesa ba mbote ko yamba marié o eza ya mobali na bandiko so ba maman so basi telle façon bazo pesa la mbote parce façon bazo yambalela bandeko eza pasi mingi makamto mona kata mokili oyo na yebite ba marié yango na yebite coutume yango ya ndenge nini o eza kino pour ba pesa mbote to ba ko pesa ba marié mbote bozo yamba na ndenge wana bozo ba biloko eza kino biloko eza ba mbeto biloko eza ba insanité mais na public na yebite et puis na moi si pe ya marié a terminé na mpanzi azotala na ye ndenge ba osala mobali na ye ba pisa ba mbote tui tala bandeko bino tout la bambote ou ba opesa na ne ba ko yamba marié en plein mariage bandeko na tele vidéo oyo na tellement plusieurs fois ba tellement ba tininga kinal yo mtobeta kama solo banalise est-ce que ça so analyse a beauté vraiment ba bloko o lo bana makamu parce que comment on tout kende wapi biso africain côté minini oyo esenga boye un marié d'autrui a telemi ne ba ko pesa ka cadeau basi musu bazo ya mbaye ne tout mona biso nyo tala ba geste no ko lo ba ko ba geste parce que ça c'est la télé ba geste na tout na ko lo ba ngote bandeko mais tu vois mona biso ba geste ba osala mais quelle sorte ya famille et puis quelle sorte ya coutume ba sala quelle sorte ya pacte o ba sala que ce qui mariage les ali to likambo ça la coutume na bango il faut ba maman balati bima pour te ba maman ekolo ba ko sala buzoba ya ndenge wana. Excusez-moi pour le mot, mais j'appelle ça eza buzoba devant caméra bozo pesa mobali ya moninga na bino mwasi bambote ya ndenge wana ko yamba ya ndenge wana ya modèle wana oya suko ya modèle wana on dirait likambo le kana kati na mobali yango entre parenthèses ata guillemets. Et puis moi si pe avandi aotala mobali na ndenge pasi musu bazo ya ko yamba ye na ba poso moko ya mabe ba pesi moto ya poso moko mabe mais moi si pas avane aotala na ye et puis ba fête mo manasal ba aotala na bango pe ndenge wana bandeko tolo basiko nini eza ki sorcellerie to ezali coutume to eza ndenge ya muziki na bango bandeko eza pasi mingi ba mama mo boza na bana bobota ba marié ona musu bobota boza na bana siko bana bazotala bongo papa na bango ba osala papa na bango ndenge wana en plein mariage ya papa na bango mama yo pe yo muto balaki oza ba famille balaki na kati libala wana oza ba ndeko na yo ba papa na yo bana na yo bazotala ndenge bazosala mobali na yo waza papa bana na yo en plein mariage bandeko ata bino moko toloba te mais toloba te pour parce qu'ils est logo ça exposé dans les réseaux sociaux tout le monde va vidéo ezoko bale pa na ba Twitter tout c'est voilà ça succès moko sale bandeko bozo lingani ba vie to bozo lingba lobela bino to ndengini bozo loka ba vie to bozo linga ba lobela bino to ndengini bandeko attends le quoi succès mais succès modèle on a tête et puis quelle éducation pour pesa na bana quelle éducation pour pesa na bana éducation nini oyo bino pour pesa na bana et ça passe ni bandeko nanga et ça juste conseil pour la vidéo tout total ah il y en a qui non to yeba ndenge ko tawa pour lobby na ngo ko rattraper parce que ça vidéo ko sali
vidéo au bossali bino le bossu succès bossali plein et bota libala morote bota ne bodo pesa la mbote oui ba ota la bino parce que monde ate batali bino mais lobi nango quelle éducation que tu vas donner na bana na yo éducation ni yo pesa na bana yo éducation ni yo pesa na bato lobi nango ba liba so bino ba parrain bo pesa ba mariage même éducation ce que ça coutume na bino bon, limbi ça n'a coutume ici na bon, ce n'est pas part, c'est bien. Mais même à tes pas part, vous ça moi en privé, mais bien vous ça moi en public. Tout le monde a fait sur la base de la bino kaboué. Bah mon nom, ndoto, bah tu me dis pas au seka, mais au seka bah tu vas prendre un vélo, bah tu me dis pas au seka, il y a solo, bah tu me dis pas mais qu'est-ce qui se passe? Bah tu me dis pas oh, donc bah c'est un tout, donc c'est papa na bimara na bango, même si ça rallie même si mon siki mais ça ne se fait jamais nulle part ailleurs. Merci et les conseils pour na vidéo auto du côté la bandeko tout ça keba pour makambo ça la vidéo le lobby lango et rattraper biso naza parfait dans ba moment fois naza pe mutu ya makambo mutu musumu ki mais tant tout ça la biloko ezo leka na ba réseaux sociaux ça nous fait mal et faut le belango bandeko na yé à faire école vite fait pour nous encourager frère école là je suis des nuances courage à toi place aux alliés. C'est la vie. C'est la vie. Makambo ezo akaka mutu. Makambo ezo kanzetete. Courage à toi. Mais nega tozoyoka. Soki eza pena arrestation eza pona mwana oyo akokofunda. Yango esali arrestation wana. Yango lobaka mingi bandeko na ngai. Biso tolobaka respect. Respect oyoyo envers les parents bande ko bango bien bana na biso misu to bota na poto awa tona bana na biso misu auto bengisaka na poto awa bande ko ngai faut avoir l'éducation solide sur les parents pour bana mingi o bazo bota ma ana bana mingi bazo ya tellement basisa social bakoma ko batata mwasi na bango bana bakoma bateti balinga même pas éducation. Attends les camarades dans tort à Salima, puis sur un peu de fessé. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc biso to garder toujours identité la biso que non, to zaba bantu et puis to yaka moko ya. Quelque chose to boti dans la poto, mais baza ya poto na 100% te. Biso photo que la bango na éducation na biso africain. Baza awa pour la poto makamo mingi mabezali, libertinage, ezay belé mabe. Oui, tu peux dire par exemple qu'il y a la violence, mais non, tu peux violence, mais quand même il faut moi l'éducation à bien. Juste c'était conseil comme mon qui na makba na biso to ba parana banda ko to ebaka ko dike bana na biso pona bana biso moko mwana akele funda papa na ye. Eza normalité, eza bila que ne peut mabe d'autre part, d'une part bandeko. Biso to ba Congo. Eza mabe makasi. Bandeko te ba nene ko boko la bana na biso to ba conseil to ko pesa bana biso bandako biso ba parape to za kapé violent envers bana ozoko ganga mais yeba ka pe que non moi na pe azana droit na ya taper na droit mais so e comme que le mabe il faut toujours go crier en tout cas frère ko la place vous allez courage à toi voilà j'étais en passant. Bandeko toujours une émission na biso bandeko deuxième et notre toujours continuer kaka deuxième vidéo oyo sur circuler sur ça ba buzz na ba snap ba di parce que ba komo lu kwa ni mwana ko sa bloko na sa loko ni na chana niyo na chana snap na sa oui photo la biloko ni bolinga bo sa to biloko ni bolinga bo poster bandeko na ninga ko ba mingi fumati to landa deuxième vidéo après to zonga te ba nento de contre mon qui to landa. Nana chinois. Ngai. Oza chinois. Ouais. Zango, talango. Ah, c'est là là. Ah, on y va. C'est ça là. Ba tintin. Ba plaza bien bino. Bon keba parce que nous ça la chinois attends. Attends, on se parle. Je te parle. Tu me fais tranquille. Weston yolobi Weston. Yango Weston. Oh Weston. Le moulin. Weston yango.
Mais le rôle Weston. On va continuer. Mais le rôle Weston. Toi, les mamans Grifford, le rôle Weston. Na relaxation que on a quinoa, le rôle Weston. Bon, c'est bon. Le rôle Weston, le rôle Weston. C'est tout. Na le rôle Weston. C'est bon. Le rôle Weston. Le rôle Weston, c'est tout. Oh, pété. Le rôle Weston. Si. Au moins bino. Non mais ma bino te asuka. Au saka na ba kino ba tete moko. Na boye biso bi ba me ma bino ti asuka. Au moins bino. Au saka ba tete là, me ba kino. Au saka na te ngana na pays moko boya riche na d'abord Dede. Ah non, yo oh, abandonné. Bilo yebisa pour la biso ba za vie. C'est un problème voilà. On a rien. On a c'est bon? C'est bon. C'est la tu vois la minute parce qu'elle a eu au fond la Sarah Weston. Non, moi je sais pas. Hier, tu vois la minute de la Betty Weston. Il faut la Sarah Weston. Nous avons mon ami Weston. Elle est là. Il faut la Sarah Weston. Au fond la Sarah Weston. Mais non, il faut la Sarah Weston. Non, mais il faut la Sarah Weston. Comment le voyez Weston pourquoi? Alors, il faut la la vie est en long, on a refait un bon. À Bolongola. Non. Quand il faut savoir la kilomètre, n'a la quinoa. Des messages, des amis, bon, donc, dans la forme, la yé, c'est la robe de l'âge. Et là, il y a des gens qui ont été de la vie. Une amasse pas donc voilà, hier, avec un appel par Weston. Voilà, donc Weston, c'est là, follow la Weston, bon, bah non, pas mon âge, Weston. Ah, yeah, non, ah, les Quinois sont des savets, des Quinois qui sont tous des Quinois avec des richesses. Faites attention, je te dis. Logo. Ah, ah ouais. Non, téléphone non, c'était. Balier téléphone. Ma picture balier téléphone balier.
Tintin, balayer téléphone. Ma petite balayer téléphone. C'est impossible. Ma petite balayer téléphone. Attends. Attends, petit. Donc on a une autre vidéo. Très bien. De Brazzaville, va Tintin, va Bandiri. Oh, Bino, va Kino. Bino, ça va Kino. Oh, Bino. On a publié Bino. On a publié Bino. Ça va vanter dans Bino. Il va vanter, on va manquer ma Kino. Faites attention, faites attention. Nous, on est les Kino. Faites pas des aventures. Putain de merde. Excuse-moi là. Logo. Excuse-moi. Kitoko père. Merci tout dans la deuxième vidéo bandeko. Deuxième vidéo tout le monde a talabato ba mikolo makasi mais na kati ya train on a RR2. Ils a train moko on a bien un train ba congolais. En fait train yaba africain. Ils a train moko ils a makabe bele na kati et ya kanon na pasi ils a supprimer pamba ils a retardé ils a ba police suspect kaka même train wana makama be mingi et en plus okomona kaka mutambi boki na train donc exam au moins na ba 5 makambo ya mabe kaka na train wana RRD wana na bandeli oka retardé train supprimé KRD wana colis suspect panne électrique 5 nango retardé bandeko nanga tout komona makambu nando tali makambo leki na kata train wana tala bandeko na biso ba mikolo bazo discuter pour na masapologie ba kroko bandeko vraiment au moins que ça qui baise mais ce que ça baise te bandeko vraiment tina niveau wana na moya lelo toujours en 2022 na moya lelo bozo discuter kama bilamba bozo discuter kama ba sapato bozo discuter kama botala makambo sote na ba âge na bino na ba âge na bino bozo discuter kama ba sapato bozo discuter kama yako bandeko en tout cas non franchement to batina vidéo na tala ngona ta mais vraiment comme koko ngeza boye laksa yo na ba âge na bino tala lelo papa tous la malembe sap eza cher kolata eza mbongwe yomo lelo bato mingi bakomba pede likolo mama olata bato mingi bisimba simba bamoke na bangona basima bamoke na bangona baliboso ndenge mabe affaire elamba affaire sapato olimba mona kayo musunga kroko na 10 000 13 000 oui na moya lelo ya bilo disité suma kambona weza makamba saper ne basala ba délire na bango oui ba saper ba dikes bayaka ba trésor ngando bango basala ba délire na bango eza bango za délire na bango basala basala ba délire na bango mais basala ngo dans le calme mais ça raté que non ba tunso basala na ba train wana ba basala ba spectacle na bango. Voilà, là on se comprend parce qu'ils avaient bon, artistes, il y a marche, c'est la sapologie, en fait c'est la descendance de Papa Wemba. Bon, bah qui n'a rien. Mais oh, il y a des citadins dans le train, la bino, oh ça c'est des crocos, ça c'est des crocos, montre-toi là. Ah, vous êtes des grands quand même. Ça fait honte de l'Afrique. Ça fait mal aussi. La bino, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez les tontons comme ça là, dans les trains. Bon, ça la blou, boum. Ils ont passé mini bandeko. Tobula lelo monde lelo comme monde otonga. Monde lelo comme makambo ba terrain qui colle. 2000 balles, voilà terrain no mona qui colle. O sa ta ba bilangona ta ba koko. Mais biso to ya lelo yo, to la ka makambo ba koko, ba sapato. Après tant on l'a ba sapato on sali 30 ans na poto.
eloko eza te bafami bakomi bandoki mais yo moko ya poto awa mikota no kama bilamba ya cher mopansaka te place touta opansaka baparent na yo te opansaka bana otika te opansaka famille te yo awa mikota na bakroko omikota na basapi bilamba cher okoko ozala badélire no ya bilamba mais yebaka ke no place akotie olati na ona journée mais ntango olongolela mbango obomba faut la palette donc faut toyebaka mamuto osala towa mikolo monde lelo monde évolué babiloko ezali biloko akala lelo bato bafongola esprit mbongo ekomi pasi omwaki bana bambongo bozwa mbongo na ndenge mosusu mais na mbongo oyo tokendaka mosala oyo toyebi soso smik 1200 yango noko esalamo badélire ya basapatu bongo yango noko esalamo badélire ya bilamba amoi kozala makambo mosusu osalaka mais makambo nini mpe osalaka parce que cope nyonso na poto eyebani soko teka adiamba te oza moto bankuyu so moto bakutulu so te oyibaka so te obukaka so te okoma pede tokoma lesbienne likolo bilamba kolata bakroko kaka kolinga koyeba moninga ozwi boye ozwi biloko ndenge nini kolinga koyeba olataka boye ozwila yango wapi ntango oyeba moto abengi yo akoti yo place azwaka biloko yango ale mbala moko aintoxike yo directement koti sans oyeba après lobi nango angaye balokanga nasali boye namo vile ngetambola te mais ntango okotaki ntango otunaki motu mpo ozala boye oyebaki yango te bandeko tolamuka ta oyo ya 2022 oyo mitufu esala osalaki 30 ans olekisaki yango kaka bongo et surtout na bato mingi yaomona bato mingi bakoma bakombatant mpo anini bayebaka kobomba te bakombatant mosusu bato bakoma bakombatant bayebaki kobomba te amikoti na komba mazali combattant te elo moke mona kini eza te nakoma combattant nafingaka déjà trop ben sikoyo ntango ofingaka banda kombe banda bokanga kombe banda so ne musique ebeta te 12 ans yo ozalaka combattant sikoyo ntango komba yango esili nango exemple kasi se kobomba mpe mbongo ya 12 ans sikoyo kita kini po bono kobanga nazali boye so nakiti kuna bafishe nga déjà kasi si balongola affichage yango sikokita sikokini donc bose trompa na bino na vie ale bokena obatama na nsima komba nalobi teke nyonso eza na bato mosusu bango mo batambusa vie mabe bayebi gérance te ala batami na nsima komba ozokekini te mpo nakokekini te nakota komba te okota komba makasi te lobaki yo moko se trompa na yo oza eloko te yango mikoti na nsima komba komba ngo mpe marche tomonaka yo te kaka nazalaka combattant okosa baparent combattant papa nga so na kiti kuna kokanga aso na kiti kuna naza fiche na njile nzo okosa ndenge wana parce que yo moko awa okotela badélire ya bilamba okotela badélire mo bacope moko ezanga ntina lobilobi cope yango simbisu te ozwaka oyebaka kobomba te oyebaka kotonga te okatani ale na nsima nini na nsima komba kana nyonso ezongeli bamusicien kana nyonso ezongeli baartiste mpo yo mongo osetompaka na yo bandeko eza mpasi sapologie bokende kosala ngo na bafeti sapologie bokende kosala badélire na bino na place moko ezaki no bosekisa bato mais na badiscussion na bakati ya batrain ça fait pas la fierté d'Afrique en fait voilà mundele alataka bongo asali bongo aosala baspectacle moko bato baaseka place moko boye là c'est bien mais oyo akonditionna batrain ce n'est pas bon bandeko merci beaucoup ezali juste aide makambo tolobelaki mwa moke tolobeli mwa makambo ya bato na biso bakati ya libala bouti komona eza juste conseil mpona biso na bino toyeba tolobeli mpe bato ya whatsapp ne baodeside bakati ya batrain c'est pas bon parce que babenga trop balobeli likambo epui mwa moke na conseil ya ndeko so bato bapara na kati ya mboka envers bana mpo arrestation ya frère egola aza frère na biso congolais moto asalaka fierté ya musique congolaise aza parmi bamisien ya grand ya mboka na biso frère egola courage place ozali ezalaka bongo bato boliaka na bango bato bomela na bango bango te bamonana na prison ezalaka nini wana mais kokanga bango nyonso mabe te ezala bato misusu bala mpe na moyen ya kokoma mpe kuna eza te par rapport mpe bakashe na bango eza bien te mais bakoma na prison eza te parce que nazoyoka badolia se donc bana kotaki awa bato bazoya te oui bato misusu bazalaka bongo bato misusu bakoya te la majorité bozalaki na bango obwakaka bakozala mpe te mais oyo bazwa kotala yo porte bango ka au cœur donc conseil na kopesa yango na frère egola
toujours soutenir de loin. Nous n'avons pas mon obima. Donc voilà. En tout cas, merci des conseils à l'artiste est complet, chef de groupe. Mobile 1m85. Nous avons mis un kitoko, il y a original. Qui a mis ce tout en original. Merci à votre film. Je suis tel que je suis. Ce que nous faisons, Chapenza. Profil nous prend normal au fingi. On a un monde où on a un tamakasi. Soit le profil normal au tio finga. Et puis, il y a une fois. Je considère que on a pour la cotisation. Je considère que de yo za pour la cotisation. Mon colonne makamongo ya kabenga na bamba mususu yote. Et ça va passer. T'as tout on qui non lève na ça tout. L'artiste est complet. Mais yo ba 20 ans on a pour na cotisation. Mettons comment les kamba bien ba obenga ote. Ba benga na bamba mususu ba contact. Donc c'est la vidéo de ça est pour rien. Non la vérité qui n'a maleko. Merci beaucoup Tumba tout courir c'est. Molongani a passé ce bokete qui lui a damari femme en espèce. Femme en espèce, maman patience c'est bokete. Qui lui a damari femme en espèce. Il y a affaire à mbongo, soit pour ça mbongo, obenga kuna maman kitoko ma solo. Pandeko événement à mon le 18 juin 2022 au yo-yo. Na terrain à la Courneuve Aubervilliers. Bah 6 joueurs nous surtout au boyoka baki doda ba te belé ba 6 joueurs sur Vita on se mettait la Vita derrière tout association AGF il y a peut-être tout combattu c'est 6 joueurs nous sur ba stade des Martyrs le 18 juin biso tout au côté la kuna na terrain la Courneuve match ba vétéran bandeko et vous allez kita tous les joueurs boyebi ba muso ba kombozo kima ba kidoda bazali awa banani ba te bele ba jouer bele ba zambo comme Suzuki Makima bandeko tous ala wana ba obeta match le 18 juin oyo na terrain la Courneuve Aubervilliers 93 to ya on les bele to soutenir ba ngamo pe kinela malongo na ozala wana pona bilili to soutenir ba joueur wana le 18 et ko banda 14e match bandi to zana na ebele match était bandi to 6 temps to sitana mama ko tumantabe bandi Montaba, moi brochette, moi kwanga, moi pilipili, moi bilokaninza ndungu zintendi, moi bière, moi et l'ora malili. Voilà. Donc tout ça là on a vu surtout dans la Courneuve, moi et bandit. 14 heures, tout comme on attend. Tous les anciens joueurs, bah joueurs soit bête la vita au moins avant les 18 ans. Bandit tout ça nombreux. Merci beaucoup. Na Sukiwana, merci beaucoup à tous ceux qui ont branché scotché dans Konka TV et pourquoi pas na Papi Gento de la vie. Merci, vous avez toujours branché, scotché, vous s'abonner massivement, ma solo éducatif, vous partagez. Voilà, et puis le 20 juin, c'est l'anniversaire de mon fils, héritier Maleko. Voilà, le 20 juin, c'est l'anniversaire de mon fils, il va faire 7 ans. Merci, on a posté en haut, il y a des commentaires, mettez des commentaires, des cœurs. Voilà, tout ce que vous pouvez dire. Vous avez bien pour la moine, on a posté une photo le 20 juin 2022 au yo-yo. Voilà, héritier à papa. Merci beaucoup. Natiki Bino, journée malamou. Hein? On fait ça là. Je vous aime beaucoup. Thank you very much. Que Dieu vous fasse ta fiole. Thank you very much.